Comme ma vidéo, il va dans le calme. Toko misiko na basali nzali problème ni ba Vous êtes sur Dada International TV, votre chaîne qui vous aimez tant. Merci à tous les abonnés de Dada International TV. Je suis là, moi, votre humble servante à Dada International. La femme a plusieurs options. Partout dans le monde entier, Dada International, la femme a plusieurs options. Et surtout, déjà, s'abonner à la chaîne Bisso. Chaîne Nabino, vous continuez toujours à vous abonner, surtout vous sapacatez votre vidéo sur ça à travers chaîne Bisso. Merci pour la confiance et surtout considération au pesa na biso na kati na mitema na bino. Ndeka na lobaso lele na za liboso na bino. Et c'est que naza na invité moko même mikolo yo lokolo émission na biso plusieurs options. On n'a pas seulement voulu être là accompagné na ba invité à ndenge na ndenge, non non. On a aussi à parler dans bateau batala biso na public batala biso surtout dans ma femme concernant les problèmes du jour au jour réseau bimana na mokili na ba réseaux sociaux ba problème comme kozalaka en dehors à caméra comme koyaka kozala régler na ba réseaux sociaux ya moto baki si un problème to ba nous alaka na polonso et là l'équipe sont exact donc merci à Air Love derrière la caméra je venais katanga accompagné dans mon lemba tongo babi lemba mosenza zate merci na bino nyoso na Dada International TV pour la confiance merci na Dieu mon dire ba coordonnateur ya émission o lelo pena so to apela na kanda makasi de na ye pena boelelo na sa pena ya osepela te to solo la ina bino dernièrement concernant ma campagne il y a des vidéos il y a des photos aux autres circuler tout le jour dans les réseaux sociaux croyant que par rapport à message toujours ça bananza meto bato batala biso peut-être stopper dans un problème mais du jour au jour tout le jour il y a que des problèmes aux autres étalés dans les réseaux sociaux tolali tolamuki intel va publier tolali tolamuki intel va publier isukatate na ba publication peut-être na ba photo ma ti vidéo ya édité ya mutu binisa ya pourquoi ou juste c'est quoi le problème et là on dit nous ça là que ba mima ba problème na bango na ba réseaux sociaux papa na ngai so na salela ka vidéo to na salela ka photo c'est au nom de l'amour tout le bango ndeni. Est-ce que muto azambolingo na ngate camarade na ngana ko kanga photo bongo na tindeli muto mo azabolingo na ngate kana balabala tukutani to pesa ni ba numéro du coup na ndo tindele vidéo non si on le fait c'est par amour to solo l'intimité moko boye o kotinga affection mo boye o pesinga ton moko boye aux espèces na motema na nga o convaincre nga après na saline na bi non non pour nous garder peu confiance tout ça nini tozui na bina tindelo mais baotinda vidéo lelo lobi bosal nini au publier baotinda vidéo lelo lobi bosal nini au publier et ça problème comme ba vidéo o ebanda na kala makamba ba photo ebanda kala so to comme lobi parce que trop c'est trop to lembi to on a besoin na ngota to lembi to on a besoin au mona o bino salaka na kukuté biso to comme mona on a pensé to ça on a besoin na éviter ce non lo ba be er na éviter un er bolingo papa amour er ma peine to benga ta na soye et ça problème boya ki ana vidéo ya moi la moi sur Gladys akenda Gladys tant so batum soupe so amoni boye bala ba so Gladys batum so boye ba so Gladys et lo ni na etika l'éternel ni so les kaka boya na ba vidéo ya bentel leki soko to komi na maka na makamba basa na nzala to komi na ba mama basa na nzala ya frère so Cédric Bimi na moni vana eleki ya ba comédien Bimi vana eleki to komi siko na basa na nzala problème ni ba chroniqueur ya internet ba journaliste ya ba télévision to tanga ba komba ba télévision bo Bimi sa bo humilier
oh loro mwana komona te nyesa komona te papa komona te mais ka pona réseaux sociaux pona intimité moto sala kinayo ondimi ko bebisa réputation ya moto na pena linga penga na za contre na bato nyonso ba publier ba so za problème na moto bo régler au mobile et puis to za na problème ni yo zale mobile nga zale mos na to sa do tina ba vidéo so to za na problème so to boya no effacer o ba sape biso to na ba vidéo ba tindela biso mais na mona nga tam so relation style mais effacer na nga non regardez mon problème est-ce que on a des bons souvenirs on pose pas vidéo autant de signes tous à ce qu'on a confiance il y a nani to comme tous a confiance il y a nani confiance en nani tous a basal na nzambe nenge moko o basambela nenge moko tous a confiance en nani bato mususu baloba oh non eh mutu mususu wa sabengo eh kwa singa pena ko publier oh c'est que na bato ba publier na bino pe yuko ko publier il faut publier et là on a pénal de Eli na kanda makasi trop c'est trop ils ont problème il y a ça on a biso Mireille Mokeni au hasard attaché de presse il y a pasteur Moïse c'est besoin d'un problème na pasteur Moïse ceux qui besoin d'un problème na pasteur Moïse boluka yeye moko mutu au sort na biso Mireille Mokeni attaché de presse à Moïse Mbi atindela ki vidéo wana pourquoi kopanza vidéo pour comment dans le kutanga ndima lisusu te on a quoi ce téléphone on a tiré pas répartir le kuta tant telle vidéo si c'est effacé en regardant la vidéo on voit que la fille a fait ça avec beaucoup d'amour ils ont montré à linga kabando manqué à saler les vidéos au nom de l'amour mais pourquoi partager ça pourquoi publier ça Moïse Mbi a sala nini namoni mutu mo boy na yebi coureur de jupon mo boy pe na ndenge pe ya mabe so bobali boko mo mona ndeti biso batu no babala teka bandumba eh ba pasteur ana bandumba ba impudique papa ah par respect kaka lo balongo ya mode ndena boya o tia commentaire to ko tia pe commentaire to yebi 15 filles o ngana ko tanga pe yo bimana bango que moi je connais pour le lot bali aux une position mon beaucoup me finga bato non babalité aux autres pays qui ça va pasteur bâtir la bato mabogoté yo nani qui est-il pour juger bato jugement ça ensemble ça mon temps mon qualité sous un problème na ngaso na problème na air love non traiter on a air love non comment air love te non comment ça air love te non ba kuna te non traiter na ye mon temps ça un problème na sur Mireille ce qui peut atteindre les mobile asa moisi cause na famille na bana maman ba doit payer respect na mon ba photo ba et puis ndé bo sala ngona mutema mabe na ba sali na nzambe bo la sepina na ba photo ndé Moïse Mbi au PC baptême pasteur je tape sur mon pote Moïse Mbi tape si baptême kabino moko makambo eliane boko mo bimisati o asala clip na kofi lo vidéo ya ngwana bo mo na bino mo pa bo mo na belema biso toloba na ba preuve ye wana komi wa sala clip na Moïse Mbi bato msusu balobi ote bo fanda te bo bimisi vidéo Moïse Mbi bato bo me bato msusu bazo insister kaka bo fandi Michel Baketa nkasi tu muto comme ça Michael ambaye na mona place vidéo ne mate me bato ba bon peut-être pour na premier là penye ndi sala ki Michael ambaye ça tika makambo ti omona kaka mundele so ya Google so ya WhatsApp yo luba non makongole exagéré il faut to sala nini to stopper na to kanga na réseaux sociaux na Congo to suka biso to vivre na internet musala ndé tata na mama to lire na internet to tanga bana na internet bo futa ndako na internet vi na biso mo na internet to suka to boko la pe mabota na biso kana na internet bana ba otaka kana internet so ba kati internet to suka parce que trop c'est trop bêtise. Vous pensez que vous allez vous humilier mon tour. Oui, bien sûr que oui, vous humilier mon tour. Mais mon tour ne pas besoin de chier des fois. Bah quoi peut faire? Na mon n'a pas ma bête pas servir. Ma sœur courage. Et les canons. Pour les abos lobby, baby c'est lobby baby c'est un billet. Le lobby c'est lobby tout retard la semaine. Donc chaque jour, tu vois ma vidéo moi où t'as non non ba groupe il y a ba groupe WhatsApp comme ka ba vidéo ya mitakala ba vidéo biso pe côté mususu
tous à la peka mai confiance les sous na mutu te ata mutu ebisio ngana confiance si la na ngokaka soko za mbala mza musika aza besoin ya amona papa e yaka eza na peka avion oya soki pa boyi zelaka mukona oya na sa nini o mona toko maka na vigilance toko maka vigilance pour boy vraiment moi exacté boza na chambre papa boma mwinda au moins moi rouge moko bozo pel Ozelina nous yé mutaza na baida mabe milongo le bilamba na atireli na modèle ne ya ko filmer Yolandi o boye moi ça aussi la valeur mutazo si la valeur parce que les gens me bazo si la valeur et ça la raté bolingo fait ça mutaza le vidéo na bolingo fo ezala mutu azangi bolingo mona nzambe te makambo il faut sila surtout na ba musicien basana na nzambe pona nini eloblo ngata Carmel misa muto ekangami basana na nzambe bolingo na problème nini basana na nzambe basali nini ngana lobaki yango 2020 oyo bato basambela ya solo te bato bako mitika emporter na vent oyo ne aliro okende eza ko ka chute ya église eza ko ba âme oyo eza faible et quoi les moyens au diable les ont utilisés donc tous à la fort Bible dit bako baza fort va soutenir bako baza faible yo tout monde qui est fort au continue la vidéo te aux la vidéo ya mtakala te baninga baza ba faible batindaka soutenir pesa baninga ba idée et le bino ta pede nada nana waza vidéo te tom supo sala kalotika mais au moins kaka yakala et rattraper au Kito côté, boisa kito côté. Ndiko la miso mo tia na Facebook, ba vidéo. Et sur Facebook, on comment ça sortir ka ilo mo et protéger nango Oh mais que les aka ba bande ko déclarer. Mais le communication muta ba bomika moi et nini na ba cheka icon wana ba cheka sili nango. Vidéo etala. Respect zatena ya musala nzambe muna pena mutazo senga. Oza vidéo mo ezimbi ete ya maika mba ezala te. Ya maika mba ebimite. Ya Michel Bakende ça muto zo insister pour mon vidéo. Ah Zambe mon qui les a okufa pardon. Na sana kanda. Bato ba publier bino so courage et les gars. Biso pe oto zo lo bakaka. To ebite so lobinde za tourna biso. Mais botika totika biloko za comportement ya mabe muto atindela o vidéo atindela yo photo ya mutakala na ye c'est par amour et non pour bino besoin ngo bobanda ko publier eza bien te toza na famille toza na ba parents toza na ba ndeko toza na ba amis toza na ba tumususu oyo aza même pas na droit ya mona nzoto na mais bon a bino biloko to sala na bolingo bozo publier eza bien te Tobano toloba kaka nzamba zwi pema wana nde tokani mona mais tant que nzamba opesa biso na mawana ya zo batela azopesa biso pema chaque jour si y a un problème toba ki déjà dans l'international tozana pona oloba et sali kitoko te bobandai na photo ya Mireille apo bo tana en somme po batwa mona niveau ya mutu o aza pona kitu wana ba photo église allez baptême allez ya message attaché les presses à Moïse Mbi. Allez, on va nous prier ma casse. T'as pas photo n'engagé sur qui est là. Allez, sur mon petit discours. Danse. Ah, Nzambe la lola ici au Kamawa. Attention. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. On a tout solo là, ma réaction à Bino, s'il y a dire, s'il y a de remarques à nous faire. On est là, il y a des remarques, il y a des remarques, il y a des remarques, azanga tout ce qui est ni to ko ba même biso to zala to yebi pe minute na lo ba ngo ba to batala biso baza plus sage pour les kakutu biso to les kana TV on se croit peut-être être plus intelligent que les kabato batala biso or que dans la bato baza plus intelligent plus sage même ba parents biso batala biso ba na pe biso baza en plus yo ba kisana ba vie le numéro est affiché Bobengi, Borosanga, en ligne 24 sur 24 si on sujet à discuter. On est là toujours tout le solo là à kaka. Dans ce plateau c'est qu'on a à dire. Trop c'est trop toxique à la makam. Toxique à makam ba sex tap toxique. Toxique ça soni.
et puis makambo ekangami kaka kota basali na nzambe ekenda na côté ya banani te ya bapagani te totika komba nzambe ezofinga bamama etotika na biso moto so asengi video eza t'appelle video olati bilamba soki moto alingaki opona mona bavideo na yo nini akende na ye bonale kende na yo lokwa yo lingai nga po mona kaka makambo na nga kende na yo kasi anda tellement leki makasi na yo loba mingi moyen na loba mingi ate. Merci beaucoup na bilonyo sur botali biso bande bande l'émission tito comme na suka. Merci na peuple de Dieu mutumo kutabenga bi nada est-ce que ndé makambo ezo bima boye l'église Bethel bandimi bazaka bazali mama bandimi bazali biso to ya ko luka iso to kenda église pona bato pona pasteur te toza ba ama pasteur toza ba ama bato ya nzambe. Donc merci na bilonyo sur la Dada International TV bo s'abonner massivement hein toujours ba na karaté ba production sur ba film hein toujours raisonner kaka na direction mobimba ya Dada International TV pour nous réfléchir ko ba nini to bo sa pour ba to ba na biso ba la vraiment la c'est là. Merci na Dieu Mundir ba coordinateur de la émission oyo. Merci na Juvenal Katanga donc babine lemba musenza zate joyeux anniversaire à Eli ma fille de Leka Moto. Le tonton de ses enfants. Merci aussi à tous mes enfants. Merci aussi à la grande famille Nanga Oignon, Sotelanga partout. Binonion sur le Dada International TV, vous s'abonner. Vous savez, nous s'abonner, nous s'abonner. Vous pouvez toujours confiance. On est toujours là dans le service. Merci beaucoup à Erlof derrière la caméra pour son image. Merci à Melkin, toi, santé de tout le monde. Nous saluons Ezo Salamakaka. Mes condoléances à bateau Oignon, Matanga, bonne fête à bateau Oignon. Azana va faire joyeux anniversaire na bato nyonso botami na mkolo oyo juit opportunité otala biso. Restez toujours branchés sur Dada International TV. Je suis là moi votre humble servante, la femme a plusieurs options, toujours dans le service na bino. Vous allez jamais décimer mais makambo to tikate to lobele longo ti makambo secteur ko to fila. Ya ba publication ba vidéo ko mutakala et possible. Il faut ici là to tikate tekesi. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Au revoir.